Nabimisa, bon, on a foutu à combien? Habiter, qu'on fout de l'autre côté. Pour la éviter pas une kende, c'est que ce qui est le candeng. Comment est belé, abimisa pe belé, embe belé, toi na na carrière na embi nyonso. Magem mutako na nyonso te avato kufara mutako kana sezaka nzambe. Mais je pense que tout il a tout dit ba maya ba artificiel ba eau bénite, ba surtout c'est mon lingami ba boule a sali tellement et belé la musique congolaise paix à son nom. Parce que le monde na essaie ba musicien que bango ndi fa ba même accord. Tout on a sam kazani on a beaucoup fa ba musicien ba même accord mon ma fali koto yo faire koto yo mon ma Fabrice Marga na mi ki loto vera mbaza te fait josa mon ma vie na so wa yolo evoloko mon invention ba même accord yande on a bango banda wati palais du peuple. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre CL News TV. Mon pépé Asika de Christelle Arose Mamouliranou de la presse congolaise que je dis bonjour. Un grand merci à l'internet partout dans le monde entier. Bongo toujours, on a toujours photo Nassima. Donc on est venu aujourd'hui faire sortir le corps de notre poète Lutumba Simaro. Watika kibiso mikoleleki mais lelo te ko bimisa. Nzoto na bon on hôpital il y a cinquantenaire pour to ramener en oti la place des artistes. Après place des artistes la banda kunae to komiwana après to ke l'équipe na RTNC to zong na palais du peuple bisika to kolelae vraiment 2 jours. Le 3, le 3, le 4, le 5, le Tokyo Kundae, et Sikanae, il y a Pema, donc entre ciel et terre, la nécropole, on est que c'est passé dimanche, donc l'élève vraiment massivement pendant 2 jours, tellement que musique nae et ça la plaisir dans le monde entier, musique nae c'est Pelissa, oh Balandarabiso partout, et ça la buzz, musique nae ça la bien, parce que je vous rappelle bien que c'était Azaki écrivain, non, Azaki écrivain, simple écrivain kaka. Donc il y a bandé kokuma banzembo, bon banzembo c'est sakabino, Azaki neka mutako yembate, Azaki a composé a pesi mutu a yembelie banzembo. Merci vous à la brancher toujours to laxabino ndenge kunzote ko matinde troke nango ba course nyonso trozalaka ensemble avec vous. Merci à ma patronne Christelle Arose, merci aussi à Papine Zola Meso, je vous aime bien. Restez prochés, donc ne zappez pas. Soyez ensemble avec moi, votre humble servante Vanessa Moussao. Soyez toujours scotchés. On se retrouve juste après cet élément et puis todo continuer kaka. Et puis tout notre nasuka ba élément nabiso, c'est parti.
souci na ngo zala yeno atiki ba fanatique na ye na souci makasi et puis na posa. Voilà. Atiki bango na posa puis na souci beaucoup c'est souvenir nous allons Papa Lutumba souvenir bien particulier bien la vie est-ce que vous avez bien collaboration de coup tranaye deux fois ou bien en tout cas té na go buga lokuta té pour le la kufia souvenir bien la guitare parce que nazwa ki tawanate ya ko approcher mais du moins pardon na no landega trop na ba TV banzembo na e ba événement na e mais moment oyo ke una kende verrier vraiment nazwa ki libakwanate pourquoi c'est nzembo ni avec Lutumba oyo linga banzembo ne to presque mon vocal mo ya nzembo linga vocal bomba mai na yo ya mizo ogolela mazumu na yo na boy ayo comprendre do wanande bo beniti na bi ko linga ngotro voilà merci beaucoup Kabousi ben précieux Zara passe na mutemo biso tozana ngoya au perdre ce grand poète Simaro Masia no Manuel no Lutumba oyo azalaki pona biso bibliothèque ya musique congolaise. Ça fait vraiment mal tozana passe na mutema nde toyi awa donc yango mo tozolela papa na biso. Et ça lenga passi parce que toza osamela nzambe apesa ena na ta mikolo loka ko 81 ans fallait comme attendre 90 ans donc pourquoi pas 100 ans parce que toza ena on a besoin na ye mais le rôle nzambe za mettre à temps peu à circonstance yango moni nzambe a préféré ko zoye na 81 ans to ça le loroté to repose juger nzambe te parce que mokile za nzambe donc toza na passi tozo le la papa na biso Lutumba. Soki bongo ebosani bandeko topeseli foti nzoto mobimbe kofuta fote ya bongo donc pongi na kiti ya matanga bandeko ndoto ndambo ndambo epai tokoyemba epai tokolela Lutumba e voilà donc c'est un peu ça papa Lutumba yembaka déjà nyonso ayembaka nzembo lokola trahison nzembo lokola trahison oyo nkondo pepe kala yembaki trahison donc ayembaka da nyonso tout ayembaka koyebana ezali nde ngambo baninga basangisi lokumu na nga na mbongo donc koyebana oyo biso toyebana eza ngambo chacha omonaka la grande journaliste chacha vandi na ye wana bacrele dossier koyebana ezali ngambo et papa Lutumba ayembaka nzembo mokiti kwala donc alobaka mokolo kokufa soki mbetu no eza ya malonga te bakotonga yo po Kongo kote kotonga bibembe tosakani te omona mna mutaye matanga lokola ye kokonsole bato mayene kocritiquer banda vandaki cercle wana kutu cercle wana marque katafal kana kutu bachaki tala kutu mwasa moweya lati mabe tala kutu mwana moweyi donc oye kotonga na o bato donc yango mo papa Lutumba yemba yebisa bato oyo nyonso baye mpona ye bakota le poète Lutumba Simaro. Un mot juste pour présence d'ailleurs. So mutayebi ba relation na zana ngona Félix Wazeko comprendre ba relation ni na zana ngona na vie. À part ça, toi on ba étudiant na campus ertozo kita ba année 90 91 ba msona ba botama ité. Tozo na Faubourg Eva vie te dikinsala. Vie Lutumba za vie moyo pesa so ba conseil ebele. Erto solana grand maître te on to solana vie na sagesse na toujours na makambo zo ba erto koli to comme na fonction to comme na ba ministre ndena otyo loba
avec mon ami Pacho ou bien Zachary. On était tout le temps avec Vie. Et aussi, surtout avec Félix Choisé, quoi. Je ne pouvais pas manquer, c'est ça que je conseille. Les grands souvenirs, c'est des sages conseils du vieux. En plus, beaucoup de professions à Salaki par rapport à l'Iwanae. Donc, vieux, à Kati et le gouverneur de Kassai central, et au Salaki, pour la fonction de sénateur, je ne pouvais pas manquer, bien que le programme est je ne pouvais pas manquer de venir l'honorer, ne fût-ce que lever du corps, dans le niveau parler du peuple, tous à l'ensemble, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire comme reconnaissance dans la vie. Banzembo eza ebele na via banzembo eza ebele mais nzembo siko tokangi siko eza neti remix master nanga wazeka oti osala donc les autres continuent à biso sali ba extrait banzembo ebele na kati. Merci vraiment, bon boulot. Hein? Merci, bonne journée. Bonjour. Vanne, bonjour. Nissan. Où ça va? Question par rapport à Journal Lelo, le grand poète Lutumba Simaro. Impression d'Angaï, pour premièrement, on a rebaisé 5 ans. Soit on a rebaisé sur votre bokama, pourquoi? Par rapport à âge à Papa Lutumba, on a rencontré des gens qui ont 10 musiciens Congo, qui ont 81. Barotanga. Si on a 10 musiciens, 20, 40, 45, 50, basé Bélé. Papa Lutumba, le roi Fouba Lélé n'a fait, impression d'Angaï. C'est un grand artiste. Akoma ebele abimisa pe ebele aemba ebele tona nlamu na carrière na embi nyonso magem takokarana nyonso te avato kufarara mtakokana sazaka nzambe mais je pense que Lutumba il a tout dit ba maya ba artificiel ba obénit ba surtout c'est monga lingami ba boule asal tellement ebele la musique congolaise pe à son nom ngas ko le monde na essaye ba musicien que bango ndi fa ba même accord tout le monde a ensemble casane on a beaucoup fait ba mission ba même accord mon ma fali ko doyo faire ko toyo mon ma Fabrice Margana mi ki loto vera mbaza te fait josa mon ma vie na so wa yolo evoloko mon invention ba même accord yande on a bango banda wati palais du peuple par rapport ni ngeza fierté que mission Congo ba ku fa ba 50 ans ba kisi na bango ba ku fa na ba 55 ans ba kisi na bango ce ko comme na 81. Toi, on a seconde, le 30 mars, le 30 mars, le 19 mars, le 30 mars, toi, il fallait pas on a habité sur les arbres par rapport à l'organisation. C'était une idée à proposer à Baron Menza Massala. Aux des occasions. Ayamba Papa Lutumba trop. Je me rappelle un matin, un petit frère Naemoko, Chaperon King, Papa Chéri, le vrai Papa Chéri, Chaperon King. Koufaka, ça fait 2015, hein? 2015, Nero Yambe sous na 79 ans, to kende rotika ngana omba potongo na veshaka Congo na et pas ministre de culture na du 30 juin awa na Yamba Papa Lutumba tanga fêté concert na showbiz. Vous avez pas mis bato ba Yamba ngai na omba. Tout ça une émission par rapport à la carrière nae tu as chance au Yamba être on a na chance au Yamba on ba kufa maman Waso papa Wemba na Lutumba Simaro voilà. Ouais, en tout cas, je crois que Gloria Louis Maramutu. Donc voilà, biso et c'est un plaisir comme on a presque tout. Batu bayeko la papa, na ba ba succès, na ba biso ton succès, na ba ba succès. Tu sais ni gaga. Comme ça succès maintenant acté. Ba tu allez ça c'est pas musicien. Na ba nyonso. Donc voilà tout est là parce que papa vraiment za mutu mo boa sala makambo belé. Et puis musicien normal azalaka prophète. Ndenge papa on balba que non n'arrive kana planer na kufa na podium. Yé papa Lutumba balba que non mukona kufa kaki ko beta mbuli ko beta yango esalemaki. Pe mukoko reyaki ni report. Mboula pe beta ki lisusu. En tout cas ça montre que non c'est un prophète. Alors ba musicien nyonso conseil na repesa bino boza rapper ba prophète. Bolo ba teka ngomba. Amata. Amata. Non mide pas lo baki diamé. Diamé mabana nasima. Viens bakule na ngola. Ezo na mbushima. Donc diamé et bimate, diamé bimate. Mais place à Paris na PC moté. Diamé bimawape. Nazolo. Te na lidusuni ni papa Lutumba lo ba peka la msobo nzima ki ngoto la série wana donc voilà donc l'ensemble c'est la famille donc na aussi ngana ba musicien tout batika na ba polémique na pa pamba basangana balela koko na bango papa na bango Lutumba Simaro que hasta la musique il s'embèse au biais au bossé la
Mais oui, les lots musique comme quand base, mais hier à ça sans base. Voilà. Tout le musicien congolais beta bilora va pas le tumba même Nzembo na biso Franc na biso embela Nzambe Moïse Matuta na tela yo motema na zo eloko simana c'est pas le tumba. So yebi musique qui simama reza Nindana c'est pas le tumba. So ki Nzembo na tana parler frère, vieux ton frère. Frère ton vieux. Frère Frère Moïse vieux Moïse Matuta na ninga mabete pe comme on a fini sous na biga vérité simana on a ndo beta Nindana c'est pas le tumba. Voilà. Merci beaucoup. Qui m'a cité? Papa, beaucoup comme un toast. Beaucoup comme un toast, il est là, hein? Beaucoup comme un toast, il est là. Jérémy. Jérémy. service il fallait libérer corps donc d'autres autres dans les lots presse tout ça la musala ka ne bomesana bolanda biso sika tout okende ah soto longa tokena place des artistes voilà après on a d'autres qui na isangi vendre pour tiba 16h30 de bon voilà il a parlé du peuple. Et peut-être que les musiciens sous le programme, est-ce que vous bénissez tous les artistes et dans le podium, tous les musiciens sous base inscrits? Non, tous les artistes, vous avez manifesté des îles d'abord. Voilà, on a le bilan à mais par exemple, tout à l'heure, voilà, donc, toujours sur la pousse à bête. Liste de mots bibani, le moment qui a presque, voilà, je pense que vous allez voir. Tout ce qu'on a besoin souvent c'est manifester. On les a dit bon, qu'est-ce qu'on va contacter? On va tout nous soutenir parce que ça va les bandes en boca en zoka, ça a on a quatre mots. Il y a le point de tu vas bosser là, on a dit vraiment ces gens faire qui ça rectifier les Cameroun. Tout le monde se presse dans le bêta pour manifester ici. Par rapport à l'organisation, vous avez peut-être une famille à papa Lutumba, la pena, papa n'a pas un nez à coutume dans ce Congo. Oui, ils ont les lots. Encore ceux qui bimi, qui ont parlé du PFT, qui n'ont pas en sangi, dans des familles. Merci beaucoup. Bande rebelle pétant sous batala qui binoté au bazolé la bin ensemble. Message nous fait ça parce que vous êtes dans l'organisation. Oui, ça va. Au babundi au commission bundi. Jamais. Jamais. Voilà, Mbongo Bimaki, je remercie le Premier ministre Nabiso Bilo Chibala pour Oya Salaki, vraiment, papa pour samedi. Mais il y a déjà quelques musiciens dimanche, on a tout dans le tout ça. Voilà, il faut mieux garder Mbongo Ezali dans le ministère de la Culture et puis sous contrôle il y a battu hôtel de ville. Donc, il y a heureusement on est. Tout le monde est là, parce que comme je suis à la
avant bapesi biso bapesi nano bato 25% ya mbongo basengaki po oyo lobi monga par exemple nasalaka eloko bapesi ono 25%. So bamoni osali yango bien nde babakiseli otalaka 25% eza rien par rapport à 100%. Soki omoni bato babakiseli bango seki mosala esalama bien. Donc bato bamitungisa te tokoki kowelela d'abord kutuma nazoka makambo ya mbongo te mbongo motu moko aliaki o papa verkis ale mbongo vraiment makambo surtout okela yango na mosuku. Heureusement, on a Internet est remplaçable. Donc, bonjour pour Radio Délé. Bonjour Ania. Madame. Yo on a 4 organisations où ils allaient organiser matanga Papa Lutumba. Nini oko pesa comme programme où ils allaient le note déjà vendredi mukolo oyo nzoto Papa Lutumba zo bimapoto mema yangoti na palais du peuple. Nini oko pesa comme programme pour la déroulement ya matanga. Bon, programme ezali ceux qui tobimisi nzoto ya mowe tokokende na place des artistes hein pour le dévoilement en plaque boyebi que na mboka na biso lelo ceux qui artiste munena akufi tokendaka na tosalaka plaque c'était la cahier qu'on a la place des artistes na matongé na victoire d'ailleurs monument so boye bakate eza feu liolo limbe mutasala kiango hein le grand sculpteur à Outre-Côté depuis le 1er avril. Hein? Il y a Papa Lutumba le 30 mars, il y a Koufaki le 1er avril. Donc, alors, il y a des gens pour immortaliser l'artiste, tout ça, la plaque qu'on a. Pour nous, au Bossanagi, date, il y a mort, il y a artiste, on se référer qu'on a. On comprend. Tout ça, date de naissance, la date, il y a mort, il y a artiste. Donc, tout ça, on dévoile les plaques. Et puis après, on a. Nanda kunaye na résidence sur avenue Sangi to kopetsa to vendre sa corps momuke pour ma membre mso famille na bampaka msusu bazaki na Papa Lutumba la quartier ba me ka rendre les derniers hommages autant so ba rejoindre tenter hein ma cité ya ko matina palais du peuple soto le ngwana to kende na monument oyo biso bana ngwa to salela qui est de son vivant et ça la croisement ya avenue Nyangwe na avenue Libération Est 24 novembre si malangonde to na palais du peuple pour l'exposition encore to na deux nuits hein na deux veillées mortuaires vendredi le vendredi et puis le samedi ba musicien ba robeta na veillée mortuaire wana donc ils a organisé un mini festival donc faut batubaya un public il y a hôtel artiste ndenge ba rolela papa pour papa le baki sera kufi pour papa le baki sera kufi hein ba lela inde ba lela ba tunyo sauter banzembo to leli na banzembo na ye donc to yemba to sepela on va comprendre il y a un seul mini festival na palais du peuple donc ba musicien marobeta na nuit à le vendredi na nuit à lobby samedi nde to sala un grand direct na RTNC pour na yango et puis messe bezali na 19h lobby messe lobby 19h messe ezali et puis dimanche ezali journée consacrée na bakondiamboka hein ba corps constitué bakondiamboka nde donc ba kozalana banda 9h tant que retombe nzoto moyi na ba 13h pour que na nécropole entre terre et ciel. Merci beaucoup de donner. ngisa nini na ba famille na bana ya tiki. Voilà. L'autre rôle va pas na makambo simango yango. Avant il y a quelque chose et pas l'état tout pas batunyoso et sengeli famille bazana bomoko. Soki famille ba yokani ba sangani sika moko oyo ekoye pa na bango et que vraiment favorable. L'état ko sala nyoso parce que famille ba yokani mais so ba yokani te oyo ya ke pa donc ba ko perdre ma avantage na bango. Comme on dit toujours, l'artiste ne meurt jamais, on reconnaît l'artiste par ce jeu. Les musiciens sont toujours dans le yembo. En tant que notable, la chef du quartier, Nzembo ya Lutumba nini obino boko yemba. Oso to vandi to kanisi to bi oui, ba notable ba yembaki. Omoni banzembo ezamo ebele. Ata moko. Mais mokolo na kokufa kake ekobeta. Tita simba olobela bato maloba na ngai ya suka. Moto na ngai bo kamata bo sala monima soki mopaya aye olobela esango nakanisi. OK, merci. Et puis na mesana kolata kaki nali papa.
Oh, pour voilà. Ah, donc, biso, notable à Lingwala, chef de quartier à Lingwala. Tout ça, les bandam qu'on a koufaki. Télé loyo, tout ça, les ramalobanaï. Je sais que nous sommes et collègues bien.
Mababa cameraman yango boza na mulongo. Tata kota na likolo matako. Tata matate. Ah. Chibokanga.
est là. Tous les gars. S'il vous plaît, un peu d'ordre, un peu d'ordre. Il faut de l'ordre. Ok. You. Ordre, il fait ça. Alors, tu peux faire ça. Place là. En classe, c'est là Eric Paul. Va mettre la mission. Kadima Pona Moyamba. C'est parti. Kadima. Moi, Maëlle. Ensuite, au dévoilement de la plaque. Tout de suite, je vais appeler M. Jean-Claude Kadima, qui est le bourgmestre de la commune d'Akalamou, pour son mot de bienvenue. M. Jean-Claude Kadima, s'il vous plaît. Artistique de la République démocratique du Congo, chers membres de la famille biologique de l'Université du Paris, distingués invités, 48 zéro observé. Lutumba fungola miso kotala ndenge mokili ezali kolela yo batata bamama mpe bana ndenge tozali kolela yo kolela na biso esili te. Alors qu'il lui fallut immortaliser son patron
son ami et complice, le poète Lutumba Simaro, dut exploiter son génie artistique. Et c'est avec les paroles sus-évoquées que le livre... ministre de la culture oyo aza kobunda ndenge nyonso pour que makambo eleka malamu. De toutes les façons, le bourgmestre a tout dit. Mpo na ngai naza na mingi ya koloba te, mais nalingi napesa bino lisapo moko oyo oyo ayebisaki ngai, alobi abengi ngai na ndako na ye, alobi Verkis nga nazokende poto mpona nayebi te nini ekoya nsima. Nakamati banzembo na ngai nyonso oyo nasalaki na dernier jour na ngai ya vie, nalingi napesa yo yango, kamata yango bibisa. Ngabima oui. Ah, nabimisa. Bon, nakufuta combien? Habité kofuta eloko te. Pona yebi te pa nazokende, c'est que soki egoleka ndenge nini. Mais question na yo wana mbala moko mpe Simaro kobimino na kutu parce que mpe Simaro conscience na ye na mémoire na ye na mayele na ye yo ozokamwa yango, donc yo il faut oluka elongi ya papa Lutumba otuna ye pourquoi boneka nga eza na makambo ebele kuna na kati yo kotuna ndenge eza na makambo ebele aka mpona koyeba wana yo ndesi kozoyebisa public eyebaki te. Non, maman, public a tuni question, na poser une question. Question na tuni pour public eyoka, c'est ça. Merci Mano Chance. Voilà. Est-ce que moi eza koyebisa public bisika nini répéter ko banda osala? Est-ce que siège c'est Zwami? Biso toza chaque jeudi na yolo pa ya maman Mbole. na chaque anniversaire na adresse asile papa Simaro bana ko banda kuna. Et pas programme sur web parce que on a 40 jours. Programme sur web. OK. Mais tout a de présence il y a ba musicien pour moi qui tous les moyens mais bien nango yango wana okoluka musicien oyo ayete oyo monizo tune mais pourquoi oya quitter? Mais moi je pense que ba horaire ya ba matanga comme qui faut pas okonne ba ndeko bele na ba mitro boye neti kofelo mide akene matanga ya papa na ye donc oyo okonne pamba o vena ye ayemba ko kofelo mide chante le tout. Donc, bah, tu peux pas dans le déplacement normal. Mais, merci. Donc, on va y aller de retour avant. Merci beaucoup, président. Donc, on y a maman, c'est là que comment faire tout ça.
personne. Et à ton âme, papa. Le seul et l'unique poète. S'il vous plaît, un petit mot avant que Tokende. Professeur Amingol. Bande Kombote. Nazo Kate, Bana Lingwala Bote. Namoni Traplete, Bana Lingwala Bote. Lelo Toyambi Kondo Papa Lutumba. Ye atikela kibiso liloba poto yebisa bino atunaki alakisi ndenge bana matonge balelaki Papa Wemba atuni alobi ntango oyo ya bino bana lingwale boyela bino kokwela bino bokosala ndenge nini tokolela ye na nini tokolela ye na nini Papa Lutumba Masi Simaro Masia Ndomanweno okendaki otikaki biso okendaki pona état de santé na yo lelo papa ozongeli biso na kati ya cercueil ezali mokano ya Nzambe biso
basalelaki ye monima bakiolakisa ye monima na ye asopi masanga na monima na ye alobaki mokolo na kokufa kaki akobeta mokolo bakende nyonso ye na aéroport alakisaki sini ke nakomi na mabele na ngai lelo mpe koma komi esika oyo ya botami oyo ya koleli asombi lupangu yango alakisi bino sini ya mbula tozozela kake Frère, comme ça, le banner, quand il y a une bête à Kalata. Yagi. facilité biso maman. Ça dit pas que tu vas